faki bakende bo ba oyo wana basage ba détecter ce qui a solo bato oyo bazali koya bato oyo balobi ke bazali bakoko bazongi ezali ya solo. Na kocha histoire mokuse, ils sont arrivés, ils n'ont rien ressenti. Alors batindeli roi message bi sala attention. Bato bazali koya, bazali bato na lokuta. Parce qu'il y avait déjà une prophétie à Nembwe Tambongo au Esalemaki, je crois, vers les années 1300. Oh, et bandadi ko annoncer arriver à Batomoko bakoya ko kotisa Congo na kati na Boumbu. Mais le col à l'Erwan Zingankuvu, ba mindele tango ba ye panaye, ba impressionné ye na sensia ba faire ba tangisiye. D'abord il fengeli boye ba été ba portugais ba yaki bazaki banani. Ba Diego Cao ana parce que na commoné à ceux qui Jean-Jacques Charles. Mais Jean-Jacques c'était qui? Azalaki un grand franc-maçon, c'est-à-dire un chevalier du temple. Batouana ba parcourir qui mokili moboyi bien que pendant période ba croisade, ba chevalier du temple ba salaki mouvement ba ngwe pa nini Godefroy de Bouillon. Ba parcourir qui mokili mobimba kenda ki Jérusalem, ils ont pris tous les écrits sacrés, ils sont repassés par l'Égypte, même par l'Éthiopie. Alors, au centre de l'Afrique, il y avait un pays très puissant parce que Natangoana, et c'est ce qu'on va comprendre, quand on parlait de l'Éthiopie, et l'ingati kolobate l'Abyssinie, quand moi m'abelé à Mouketo Éthiopie, l'Éthiopie toka signifiait l'Afrique de l'intérieur. Cameroun est à Éthiopie. Congo est à Éthiopie. Voilà pourquoi Bazali Kolobana l'empire du prêtre Jean. L'empire du prêtre Jean, selon les portugais, ezali mabele oyo tata nzambe akamata ki bomengo nyoso ya mokili achakuna. Pour comprendre, tango bakomi na Congo babaptisé Zingankuvu nani. Jean te, bapeshe kombo a Joao premier. Avec une mission spéciale sur le Congo. C'est le Congo qui était l'empire du prêtre Jean. Parce que sur la carte, le 14e siècle, on a que l'océan Atlantique, la mer de l'Éthiopie. Océan Indien, c'était la mer méridionale. On a attaché na Google, Obeti Kaka, na Google Images, au Kozaba carte, na Zali Koloba. Donc, Bamindele a une mission spéciale. Il y a au Congo et esclavagisé. Compte tenu que vers les années 1530, le pape Léon V a déjà sa mission à Portugal, en Espagne, pour esclavagiser Batomoindo. Dans le décret, il y a 1531, si je ne me trompe pas. Merci de comprendre. Donc, c'est ça, pour comprendre parce qu'il faut comprendre historiquement que deux éléments, vous allez comme la bataille. D'abord, il y a Lukuta. Alors, historiquement parlant, ce qui est autant d'histoire en Zingankou, Nzingankou était trompé parce que Bayaki autant d'Israël, genre de spiritualité, les chevaliers du temple appliquaient déjà. Parce qu'il faudrait que Nzingankou se convertira qui dans le christianisme, déjà ordre mystique et kotaki parce que Nakati na cour royale, il y avait déjà chevalier à porteur et à croix rouge. Alors, le roi Nzingankou voulait tromper parce que beaucoup on a dit choses à dire que téléma sur Makambo Mitano. Et ça dit que s'articuler sur Biloko, mais ça trouve que téléma sur Makambo Mitano, on va bengi mbongi. Indi koloba. Je parce que on comprendre pourquoi on a trompé le roi Nzingankou. Parce que ça c'est la question que beaucoup de gens se posent. Ya merci limbisa ngai nakati yote me parce que côté zo okende tozaka nakati awa à peine tunanto ko bisi ine na tseli bosote. Donc problème ezali awa ndeko donc il faut yeba etena ba ndeko bozali ko landa ngai tozokanga via Zwankuvu à partir ya 14e siècle na 16e siècle na 15e siècle qui est le wana précisément ça imagine année 1506
donc na début à 15e siècle. Na tangu wana stabilité ezalaki na empire to royaume Congo okotiko comparé en il n'y avait pas de guerre, il n'y avait pas de makamno za koloba. Basino lobete ezalaki ya présence ya ba chrétien to ya Bible to ya ba prêtre na plein royaume Congo. Oui, parce que na existence ya royaume ya Zingankuvu atindaka déjà bana ya Congo bake na poto bake na koyekola culture. Quand ça tout propre monde Alphonse Ier asalaki 10 ans na université na Portugal. Ici on parle déjà du royaume Congo bien développé suite ya collaboration internationale entre João Ier qui est Zingankuvu na roi João ya Portugal. Mais mama alikamutuza kolobela awa pona pesa micro pa mama mizeto kele pa ndeko kambamba na ndeko muta mbala akoti awa makamutu na lingi batnos bokota to se concentrer ezali bokoko ya data lelo bokokisme baza ko profiter pour détruire Zingankuvu to João likolo ya bobongoli motema na ye na christianisme. La conversion en Christ c'est ça eloko ezopesa pasi kipelekese na ba bokokisme. Soki bako détruire Zingankuvu bazwi passage yango wana leo na ye pona fongola misu ya bakongole nyonso bana ya Congo boyeba ete to comparer tableau ya Zingankuvu merci ndeko ndope ngano tokenzela moko kiazalaki nganga abotama na bakondisio banganga abotama na bakondisio mwana ya kisi ya batu bamonaka ki prophète za kolobela awa attention na erona Jésus azalaka nanu te même comme ta data lelo quand on parle des prophètes ya bakokise on ne voit pas un prophète comme Esaïe Ézéchiel, on voit un prophète oyo asolaka na bakisimbi ya mai ki banzinga oyo. Donc tozaba komona clair que Zingankuvu en tant que bokokiste soki akontinaka vi na ye bongo na data lelo yo secte de babokokisme nde baza na problème na Zingankuvu te. Même si atekaki empire Congo soki ekwaki kozala bongo il n'allait pas y avoir de problème. Le vrai problème eza awa ndeko dompe kokima te na oyo nyonso kokota kokima te kangama na spirito. Toza kolobela Zingankuvu qui abandonne la polygamie, qui abandonne bamakazu, cimetière, bakokene kosalaka kinganga selon bobokoko. Yeto za ko comparer na tableau ya João atongi cathédrale na Mbanza Congo, ayambi mundele, afongoli trade, ate ba condition moderne na a partir ya abongoli motema. Mama mize na pesio antenne. Eboto Papa Zambwana, eboto no papa Dompe, papa Kambamba, papa Mbutantoko, eboto papa Desfe, na mère Solange, mama Ani pe mba eboto na ngai balandi no sarado lisolo na butu lelo boyamba mbote ebele. Papa Zambwana eloko moni eloko yoye nango ça fait partie ya histoire na biso. Ça fait partie ya personnalité ya peuple mobimba. Ezaka peuple Congo te. Ezali peuple oyo ayebi histoire ya royaume Congo ezali pona peuple oyo peuple lokola biso ba oyo toloba biso ba africain ezaka parce que royaume Congo yaki royaume moko très étendu ezaka na Angola te comme ezaka na Congo te eza vraiment ba misisa nango ekenda ti mosika na kanisi tant toroyeba kolaka koyoka kamba masolo ya boye ezali potomi yeba tout simplement tozali banani to uta wapi na kiboko na biso ezalaka ndenge nini tout simplement pona koyeba eza ndenge ya information moni moto na mokili soki oyebi te nani yo zali epa yo uta oza lokola moto moko oza perdu. Mais ce que papa nanga Zambwana ndenge ozo présenter histoire ya papa oyo ezali histoire azalaki nandenge na ya botamelaki nandenge abongwanaki tout ça papa ezo lakisa biso ndenge ya mentalité ya moto a ebandeli na ye nandenge ya ko bongwana nandenge ya ko kumbela peuple na ye wa kisima na ye. Papa discussion oya lelo ezali discussion même pas ya bino bozana bakuna babokokiste puisque yo za kolobelelo ko moko bango bazolobelo ko mosusu bokene jamais nzela moko oza kolobela ke moto atiki banzela ya kibokoko na ya ba tradition ya bakisi tout ça ami pesi na Nzambe
alors que bato ya bakokiste bayede ko défendre ba mentalité ba culture ya bango na ndenge ya connaissance ya bango que kibokoko na biso ekoki jamais kokutana na christianisme. Mais na yebi tende ni bokoma langage moko po bo débattre lelo ezali kamu munene ana sina mandiko ka papa don père ya sabani nango yo lobi boye ya lobi na yeboyi. Mais papa na epona pesa yo courage kaka to continuer lisolo na biso en tout cas eza lisolo o bayebi yango pona ba o bayebi te bayeba kozwa pe bayeba banani bango bazali bisika biso to wuta ndenge origine na biso ezaleli, même si c'est compliqué, même si à partir ya moto wana de Portugal aye kokonza biso aye kotia colonie na ye tout ça, même si na ndenge à partir ya bato wana bakonzi wana nde baminde baye kosala kokoteka bato comme kosomba bato net esclave tout ça, nyonso wana ezali kaka toyeba ndenge towutela toyeba kibokoko na biso bokala na biso ndenge ezalaka nazongisa papa Zambwana. Merci maman Miseli Kambolobi awa benda bika ezali awa mais yango wana so tenter ko contrôler émission oyo pour dire que soko bato balanda na départ papa Simon Kimbangu awa les années non c'est uti ko leka na sekuna avant les années 60 70 80 même peut-être ici na 90 même il n'y avait pas de problème entre les congolais. Mais na tangu secte oya babokokiste ye bambuta mfumu kusu ba ye banensemi ba ye banami lukomo ba ye bandompe ba ye he Fumu Kimbangu aseva ki jesite Fumu Kimbangu na koma makasu na manavuma nsambu asala ki ba miracle ne wana nde yango kaka tozali awa nzinga nkufu ndengo lobi biso nyonso toyekoli na classe. Il n'y a jamais eu de problème sur l'histoire de l'Empire Congo na ba classement na bango na ba kipeleke se nyonso basala bango na ba mindele na ko se mélanger na bango. Mais maman likambo ezali na tangu babokokise oyo baye babokokise bokima bango baza ba confusionniste ya kosakana te tangu baye kozwa nzinga nkufu baye kolie bazo sala tout si l'envie possible mutu oyo amona na lisusu na histoire archive Empire Congo te ye mutu akosa ki biso na ya saki collabo donc mutu soko bongo le motema na yo komi collabo donc mutu soko koti si ba changement na positif que oyo biso tokenda ko sumba na makasa ba oyo ba yeso papier to tika makasa to landa oyo wana nde mabe. Mais bisika oza komona ete babokokiste mutu moko ka baza ko pointer kati na royaume Congo c'est nzinga nkufu ye mto ekolabo ye mto teka kibiso ye mto kosa Bible mende ko ndope uti ko bango ba priest John oyo ba ya avant même ba nzinga nkufu ya ile deko kao ba ya ba tinoso bazaki ba chrétien mais kaka nzinga nkufu parce que ye azaki roi tanga bongo le motema a construit cathédrale na Mbanza Congo a pesi accès na ba mission ba école tongami développement école na tanga nzinga nkufu avant kufa na 1506 maman Emisé. Il n'y avait pas d'esclavagisme, il n'y avait pas de guerre, il n'y avait pas de problème entre Mundele na Royaume Congo, précisément le Portugal na Royaume Congo. Il n'y avait pas de problème. Mais mon maman, il y a un babokokiste, pour la nina bongo la motema, parce que c'est lui qui a donné la petite, le cathédrale, on a eu un misoyer, on a banza, on a comme j'ai vu cette cathédrale, ça existe jusqu'à aujourd'hui. Mais babokokiste, balingo, on a cathédrale, on a te balingo, on a commencé à couvrir. On a monopolisé ma lobate pour na pesa ja introduction donc ina ordre batu bakote li bande ko boza ko komela awa bokota orebo koma awa na ko répondre bino de c'est une distraction parce que boza ko finga nga tro awa na kera ndeko timbamba kakambamba nkusu après ndeko kamba mankusu neto kene pa mbuta toko ndeko kamba kuna matondo kulutu na biso Zambwana matondo mingi na emission na yo mbote pe na bandeko nyonso bazana kati ya conférence kasi papa na biso Zambwana tika ba dribblage na yo yaka mingi na ba dribblage vedi obetela batu ba histoire selo yo ndenge olingeli et puis tant bazo la ba réalité olinga ko accepter ba réalité wana te. Mais faut comprendre que to communauté en verso vérité oyo nyonso ezalaki caché lelo ekomi ko bima boye na poisa tango zoya ko finga ba koko oya yo oyo ba préserver ki race na yo eza nango litomba moko te pamba te olinga te changement oyo ezoya ezomonana suka kaka to koyeba ko accepter yango makambo kutunga lingana ya mingi na lobela eza